Elumbi solo la famille, elumbi solo makambo awa. Kande na yebisaka bino, en tout cas la famille ezalaka kaka kolala kolamuka na ba dossier ya sika, ezalaka kaka kolala kolamuka na ba makambo ya sika. Belvi kandi la patrona, ya otikalaka la patrona mama. Bandeko nanga, babilo mosusu foto lobaka. Moni ba o bafingaka Belvi kandi, bafingaka yena soni. Il faut toloba. Bafingaka penza Belvi kandi na soni ya makasi. Po, nalobaka ngo chaque jour, moni mutu oyo azoliesaka bato. Ayebi ko créer. Donc, avant di penza tan na ye peut-être ya okendo sala bitambola tambola, a privé tan wana lobi, il faut na vanda, na koma filme. Mais mutu a bongo, lobi to après lobi, bino boya ko finga ye. Cela veut dire que eza les sous normal te. Ebela bato balobela ka Belvi mabe, Belvi asali, Belvi amati, Belvi akiti, Belvi boye, Belvi boye. Bandeko nanga. Eza na ba réalité na si ya mokili oyo. Yango bomoni eza na badage moko yebisaka biso bato ya mokili ata soki osaleli bango bolamu bakoya koloba. Soki osaleli bango mabe bakoya koloba. Alors zala vrai yo, zala yo. Soki oyebi ke place oyo na linga mutu aya ko finanga te. En tout cas, s'imposer. Eza bongo. Na comportement ya Belvi kandi. Oui, bato bakoya koloba o nyonso bakoloba. Mais quand ndenge d'habitude to pesa ka ye raison to continuer ka ko pesa ye raison. Moni Belvi asunga bato ebele, mais bolamu oyo ya salela bato. Il y a de ces personnes o batikala komona bolamu wana te. Il y a de ces personnes o bayaki kozwa avantage ya bolamu o Belvi asalela bango. Bongo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne INSNM officielle. Bienvenue na Balandinyo Soyakala. Bienvenue na ba Onyo So Yasika. Kande Tolobaka na bino toujours et encore. Boye Imalamu na chaîne Abiso INSNM officielle. En tout cas, la famille Sokezamba la Liboso et Salemi Keno Oya Kokota na chaîne Abiso INSNM officielle. Kande Tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo sabonaka bongo kobosa na pete koplikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que INSNM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sikabo kozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, ezanango devoir na biso o tokoyo tokoboya te pe tokotikala koanga na te po toyebike ezalaka nango devoir na biso ya koyaka epai na bino. Yango bomonaka biso toyaka toujours na lombangu pona komeka pe kolinga koya ko informer bino na temps moko réel. Voilà. Lelo toye na ba information bandeko nanga kolala kolamuka na ba dossier ya somo kolala kolamuka na ba dossier ya kilikili. Toye ba biso nyonso Mimika Bongo aza comédienne na biso. Mimika Bongo bando sale pa Belvi. Belvi bando bengisa na ba filme okomona zo sala surtout dans la plupart des cas ba filme o penza Belvi kanda bando bengisa Mimika Bongo eza ba filme oyo eza ya ba bitumba ya bato akoswana ba genre ba filme keno atie Jérémy Chabani atie ba Mimika Bongo azana ba décor azana ba Naomi Lufiakenda mosusu mama na biso Kalunga azo ratete ba film bongo bona ba film moko ya bitumba ya koswana ba jesho il faut bazala ba tonton Pierrot il faut bazala ba film wana omona Belvi abando bengisa ba Mimika Bongo na facilité nyonso. Alors quand ndenge ezalaka Belvi azana façon na ya ko travailler. Belvi azana ndenge na ye moko oya travaillaka et yaki ko sala que bino moko boyebi na kati ya ba comédien songi ezalaka. Ngana yebisaka toujours bato moni yango wana eza na mwa différence ya makasi entre ba Swahili na ba Kinois. Donc différence ezali dans quel sens? Bomoni ba Swahili bato o bazolanda nga baza ba Swahili boya ko commenter soki na lobi ya lokuta boya koloba. Ba Swahili bazalaka soki otongi ye Muswahili akolala na makambo wana te. A garder yango na motema wana eza Muswahili te. Ba Swahili bazalaka otongi bango na tongo na poko aye ko affronter yo. Ba Swahili bazalaka bongo. Mais na côté ya biso ba Kinois tozalaka moto akoki atongi yo
na pokwa pe oke osolisi ye bozo seka me na se ya motema oza na pota wana ozolelaka nango chaque jour. Siko tango komona ke mutu oyo asungaka nga lisusu te ale obwakisi ye mais okobandaka kosololaka na ye. Pourquoi? Parce que oza na besoin de garder relation. Mais tandis que baswahili bazalaka bongo te, soki otongi ye na tongo yeba deja ke na pokwa akoya koafronte yo soki bokopanzana bopanzani, soki okosenga bolimbisi osengi bolimbisi boarrange na bino makambo mutu na mutu ale ayebi nini akosala na vie eza bongo. Na côté ya ba comédien baza na sens moko ya songi na niveau moko très très élevé. Alors kande boyebi belle vie kandi aza mutu moko soki abengisi mutu aye kosala bato akoloba bazangaka te, aobengisa batu baye oyebi kutu mutu kinganda lobaki bongo mutu kinganda sko belle vie azalaka mayele ya makasi na cadre ke soki mutu azoyela ye songi akataka ye deja na mukuse. Siko bino moko boyebi eza na bato mosusu soki alingi atonga yo kati ye akosilika amoni neti o négligé yo sabote ye bato mosusu bazalaka bongo. Et surtout bato mosusu bayokaka soni akomi na kobanga ke do makambo na lingaki na loba mosusu akokende obetela mutu kingandi lisolo ata soki ya kokende te mais akobanga. Tolanda jour mosusu na interview ya Mimika Bongo. Mimika Bongo batuna ye entre Sila na Bellevie. Aloba bango nyonso baza bandeko na ye akendaka epai ya Bellevie pona musala epai ya Sila akendaka pe pona musala. Donc azana mutu moko te keno oyo alingi koleka oyo alingi ete. Ezalaki interview mbala liboso penza Mimika Bongo akenda poto. En tout cas interview wana ebele bato basepela na interview wana. Et du coup toye komona live ya Mimika Bongo ayaki kosala live akomi kolela. Pourquoi? Parce que na kala basalela ye télé surprise na ndako na ye azalaki na nzoto amike bato anani bakendo salela ye ezalaki bato ya famille Bota nde bakende kosalela ye télé surprise wana ye aye kozongisa makambo wana famille wana boyebo bandeko nanga ezaka pasi na tomoni bato ebele bakomi kozonga pona koya kofinga Bellevie. Sans plus tarder toyoka nanu Mimika Bongo plutôt nga ya bino mama Inès NM officiel nazozonga kosala moi analyse ka ndenge tozokende tolanda. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés dans le moment où bato nyonso tout bazelaka ezaka surprise. Merlin Niwa, le grand caméraman, on est avec toi. Toi bon siko. Mais petit na Christian Fibilulu. Na petit no volozi to za biso no so libanda to ze. Na courir Bonjour. Mimika Bongo, bonjour. Oh, Mimika Bongo, bonjour. Mimika Bongo, bonjour. T'es na personne bonjour. Bon, on caméra. Bonjour, non dit. Mathieu, on caméra. Mimika Bongo, Oza, yoka. Mimika Bongo, s'il te plaît. C'est pas gentil. Mimika Bongo, s'il te plaît. Tu sais bon permission, baya ou la monsieur Panayo. La salagi moi investigation. C'est là ma bête. Ça télé-réalité quand n'engage zalaka et coRDC yo mo yebi otako za na émission. Mais basi misu ba carte. Basi ba carte na. Gatombuye bango fa poto la sa bango yo ko za mer tout bomba ko le Limbisa de to salo surprise bande ko balandi coRDC vraiment ils a surprise Limbisa et tout le monde y on a tenu na ya Limbisa biso vraiment. Pardon. Bonjour non libos. Mais faut comme moi. Zambi na boga te boza na cheli puta. Cheli puta. To ko tana biso. Randi mata bonjour ko chez les Africains la salutation. Na pensa moi nini hein? Bonjour maman. Pardon Limbisa. Tala to abata makambo ebele. Ekoza na kima batu mo ba olukisa ngai me bino
Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à un moment où Batuignon surtout Bazelaka et Zara surprise. Merlin Niwa, le grand caméraman, on est avec toi. Toi et bon siko. Mais petit na Fibilulu. Na petit no volozi to za mission so dépend. Bonjour. Mimi Kabongo, bonjour. Oh, Mimi Kabongo, bonjour. Mimi Kabongo, bonjour. T'es na personne bonjour. Non caméra, bonjour non dit, mais non caméra va na lunga. Mimi Kabongo, oza yoka. Mimi Kabongo, s'il te plaît. Palpiter boneni batu boye bite bonjour caméra. C'est pas gentil na Mimi Kabongo, s'il te plaît. Tu sais bon permission, baya o la monsieur pas na yo. La sala qui moi investigation, c'est lo ma bête, ça télé réalité kan ninge salaka et ko RDC yo mo yebi o to za na émission. Mais basi misiku ba carte. Asi misiku ba carte na. Gatombuye bango fa poto la sa bango yo ko za mer tout bomba ko le ça limbisa to salo surprise bandeko balandi ko RDC vraiment ils a surprise limbisa et tout le monde na teni na ya limbisa biso vraiment. Pardon. Bonjour non libos. Mais faut comme moi. Dembe na boga te boza na cheli puta. Cheli puta to kokota na biso. Ngani matabu wa juko chez les Africains la salutation. Na pensa moi nini hein? Bonjour maman. Pardon, limbisa. Tala, toi bata makambo ebele. Ekoza na kima batu mo ba olukisa ngai me bino bobimeni ngaka briske masanko benga. Ti ba fonctionner boete. Eloko nyonso esengama na lisolo. Sikoso kutenga ndeti na mutu mo boye. Bonge bosandeni. Te limbisa parce que moni ezaki déjà en préparation. Papa, yo so boendeni. Ozo te pop ko sekatenga no sekate. Je suis pas de bonne humeur. Là vraiment je te hais. Nga sepelité. Tozana bien inanga. Te bob na sepete eloko sali oko sate. So te bob na nyonso to melaka to stafaka to liaka meloko salinga. Nga sepe na ngute. Yo yepa na ngai sans permission. Oh, bino bo commande Olanda batu sima boy babanda kwa batu. Te moi je wana to. Je vois tout ça qui là yo. Te bob non sekate. Te limbisa te na mesala on seka yo ebike tout ça là. Na gentillesse na ona nengo salara nde balobaki basenga ki nga mena linga ki te oye bake tokoya limbisa
ezalaka surprise mpo balinga te tosignale bato mpo ebima on dirait émission mo eza préparé ainsi de suite yo tolinga tozwa émission mo eza brite limbisa vraiment limbisa ndeko na oboyi no koyamba bonjour na ngai bonjour kitisa motema esprit kita limbisa vraiment vouloir mpe basoda na yo te bato na yo na libanda wana omoni na vie fo moto azala na confiance bisika ovandela so déjà boye bakomi koexpose nga so nde mosusu na kima mais on dirait déjà na boulot na bino ozalaka déjà exposé par rapport exposé tozaka exposé bien sûr mais koza na yiba mbongo ya bato na kima camouflage yo oyeba ndeni ezalaka moyibi te ezala nango ça arrive ce sont des choses oyo esalama mpona bato ekozala nasala cope moko boye tolia mbongo tokima bato wana ekozala par rapport nazala problème mobe na moto aolukisa ngai bangi mamondi oswanisingokoka ngande na sepe te en tout cas na sepe te so na bino na sepe seke na buki lokuta bino bokobimela moto briske mata eloko nyonso esalama na telefone alo mimi toya boye naluki peti siko nde bomoni boye bosepeli tosepeli mpona biso mpona magazine na biso télé réalité bato basepeli na poto eya nde télé réalité miso toprépara yango télé réalité toprépara te toyaka mbamo oh mais bon mobima nanga le temps lelo bar 7 lero kenda wenza naza ja na programme ke lelo na olamba boye lelo na osala boye bende do kendaka oyeba nkuna na sur le champ kamba mon ayebi ke na olamba boye mpona vite fait par rapport à l'heure so na minala mama desu na koma ba 16h à 17h par rapport à planning na nga ndenge ezali na kosa mo eloko mo boye ya bien mais ya vite fait comprendre le ndambu na zipila na ozonga na le nanga dans les bons. Mais ce qu'on est donc Wendy. Wendy, ça musika quelque part. Non, 0 mètre kaka soto bimi juste no quoi to pousser mon ke Wendy ça non. Bon Wendy c'est trop dur. Moi lo mo basunga biso quoi. Ba sala on souffre mo na ba vite faut ko to kuti mo biso ka ko kuti mo so moi lo mo be mo ndunda mo pondu ba bongo kaka dans les bons. Ouais, ok, balande ko RDC justement ka tozo sisana mimika bongo. Artiste na biso amone na mboko yo vraiment sans complexe mesdames et messieurs sans complexe tokoti na ndako na sans complexe tozana kata ndako na malgré azaki tempérament zaki likolo makasi mena moment oyo déjà ndako yango yo parler makambo nyonso tout et consort alaxi biso pe bato afanda na bango awa bazaka na deux portes avivara na awa ezaka deux portes donc kande bino bana poto bolingara moi chanter. Voilà, oyo nde parcours ya Mimika Bongo na bandi ebela bato o ba yebi Mimika Bongo ba reconnaître ye na vidéo oyo la famille ndinga zalaki na ndinga komi lelo yango salaki que Mimika Bongo akotaki penza live jour wana akomaki kolela na ba live na ye tomonaki mwa kombo ya Belleville e bandaki kotanga makasi kande na yebisaka bino en tout cas la famille botika komba Belleville vanda na se ya moi na vipe mutu na mutu asalaka choix na ye Belleville asala choix na ye Mimika Bongo soki lelo ajouaka pa ya Belleville te oyo ezoleka entre bango bibale etali biso te mais ce qui est important botika pe kofinga Belleville kandi s'il vous plaît